makambo ya pasi, makambo ya moto, makambo ya mawa. Ezosala pasi mingi penza na motema la famille, ezosala pasi mingi ya makasi, tokota nanu, tokota kande na lubaka, tokota la famille to ya kosolula, tokota makambo awa eza. Kande bomoni papa na biso Elombe Faustin Soukari, de l'autre côté bomoni comédienne na biso na kombo ya Laetitia Mwamba. Ebele abatu toyebi ya Joaka, azalaka muto famille ya groupe Simba, abanda na ye ba théâtre depuis kala, kandenge boyebi ya Joaka na ye presque partout place nyonso babengaka ye. Ndeko na biso to comédien na biso na kombo ya Laetitia Mwamba. En tout cas la famille depuis na banota la ba théâtre, depuis na kota na makambo ya kronima makronifati na yoka ye na likambo te. Mais o na yoki bandeko na ngai Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pona ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba solution ya bien, Gavker ayeli bino ba makambo moko ya kitoko la famille. Ngana lobaka toujours et encore que non, la santé n'a pas de prix. Ezana batu mosusu oyo kana nzoto na yo que non oza bien te. Ezana mwa makambo zotungisa yo mosusu bandeko nanga santé na yo eza bien te, tension matakita mosusu omiyo kakolemba ata soki oza bio yo kanisi kezo oza na yo bien oyo ka mosusu lembi sans cause sans problème. La famille benga Gavker na Gavker kandenge tulobaka solution matakita. Pona bandeko na biso o mosusu baza na problème ya mabota o meki kobota na banzela nyonso me o mona kakeno e o simba te o dépenser bambongo na bambongo. La famille benga Gavker aye na ba solution ya kafu Gavker aye penza na ba solution ya kili. Pona bandeko na biso mosusu oyo ba omona keno age eza nanu me basuki ya pembe komi kobima bango place mosusu bakomi komona bino keno boza mikolo. En tout cas la famille ba solution wana nyonso eza na Gavker na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino papa na biso Elombe Soukari, de l'autre côté na memeli bino plutôt comédienne Laetitia Mwamba. Pande konanga makambo eza kane na lobaki na ebandeli ya émission na biso que non
connaissant Laetitia Mwamba azalaka mwasi moko azalaka na problème na mutu te na yoka ye te na biswana swana na yoka ye te ke non emataki ekitaki mais o na yoki bandeko na nga esalaki nga pasi mingi na motema. Alors avant natiela bino ba audio nyonso ka ndenge bimi na poisa ekozala nanu bien na ya kosensibiliser bato nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango penza na eko sensibiliser bato nyonso bakoti sika na chaîne na biso. En tout cas, si c'est la toute première fois, je m'excuse, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko na nga kande na lobaka toujours et encore ce que zolandaka biso kobosa na pete kozala ya kovanda kobosa na pete kolia mwa eloko ezalaka toujours malamu oliaka omelaka kote mosusu omatisi pe volume na système moko ya bien. Bambote na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, bambote na nga na ye moko Mama Lisi Mpito, Mpito ya balisi, mwasi nzambe, msala nzambe ya tongo, penza makasi. Bambote na nga na ye moko mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Madame Judith Diampovisa, sans oublier Madame Vicky Mombonzo na système moko ya bien. Voilà la famille. Ndenge za boye, ndeko na biso na kombo ya Laetitia Mwamba asiliki. Komona mafinga o papa elombe lelo akomi kozwa. Komona bandeko nanga makambo ba mama mosusu ya ba comédienne o tokoki kobenga lelo ba mama o bakoki komi pesa respect mais bavandi na bango kaka pona kopanzaka baninga, bavandi na bango kaka pona koya kofinga ka baninga, kofinga ka baleki na bango. Epesaki kanda ya makasi na kote ya ndeko na biso Laetitia Mwamba. Nano tomona ye kosilika boye te. En tout cas nga depuis na yeba comédienne Laetitia, en tout cas na mona yeba kosilika ya bongo te. Na mona yete na ba théâtre oui na mona kasilika kana ye ba rôle mosusu soki ba pesi mais kosilika oya silika ki bandeko nanga en tout cas esala ki nga pasi. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation na ndenge moko bien na système moko kitoko bandeko nanga bamapango yango yo kande na lobaka toujours et encore ngana boy nanga un jour ezala tekeno to bandola na mama Étoiline Ines TV a encouragé biso te ko somba bamapango bandeko nanga, surtout bandeko o bazana poto ko somba ndaku na poto ezalaka facile te ata mokete okoti kozala na mikanda me wapi mbongo.
bato ebele bavanda na poto 30 ans 40 ans. Donc moya basomba ba mapangu ezate vu que ezalaka cher ya makasi. Yango bandeko nanga yo yebike oza congolais oza congolaise epa na bino eza na Congo. Soki omoni ke oza na bambongo opportunité yango yo ba mapango $350 ya pamba. Profite ndeko nanga ya mwasi, profite ndeko nanga mobali, somba lupango parce que lelo to lobi okokola. Est-ce que ozala na makokia oke novanda na ba hospice de vieillard ya poto? Wana isa point d'interrogation. Mais soki okosomba pangu lupango na yo to ba mapango na yo eloko oki kosala ezani otongisi otie mwa ba locataire côté mosusu otongisi mwa ndaku na yo ya munene. Tango monike okomi déjà na 65 ans d'âge ole ovanda kana poto okoki na yo kozonga na Congo oyebike oza na ndaku na yo oyo yo moko tonga oza na ba locataire na yo oyo bafutaka yo ekosunga yo penza mingi makasi. Tango pe bo benga numero ezoleka bandeko nanga na makambo na biso ya ndaku mutu obo benga kande na lobaka aza commissionnaire. S'il vous plaît la famille, mapango nyonso etekamaka na ba commissionnaire. Eza na lupango moko te o batekaka sans commissionnaire. Avant okota na mukolo ndako bakotelaka na commissionnaire. Siko commissionnaire wana pe asengaka oya ye. Chaque commissionnaire selon oyo toyebi ezalaka 10% de basengaka. Parce que batu mosusu ba obenga nga oh mama mutu wana komi ko benga biso alobi non il faut to pesa ye $30 d'ailleurs ya sengi bino bien parce que ba mosusu ba senga ka ba $35 donc 10% eza $35. Soki o senga bino $30 a o senga bino kitoko penza makasi. Koya lisusu ko confirmer bino ba makambo ya mapango eza makambo moko eza très sûr eza sérieux bobanga te. Eza makambo eza sir eza ba mapango ba oteka ya solo eza batu déjà basomi batu mosusu bakomi déjà pour ba signer ba papier na bango et pa ya ba chef coutumier ba signer déjà na ba commune. Donc makambo nyonso OK eza makambo sur bandeko nanga bobanga na bino te. Voilà. Kande na obeta masolo ya ndeko na biso Laetitia Mwamba la famille nazo tiela bino nanu ba audio oyo euti kobima to landango nanu na bukebi nyonso tango to sisa ko landango epinde to ya kozonga to sala analyse na biso kaka ndenge to mesana ko sala analyse na système moko ya kitoko. Ye andimi invitation aya loba makam na yebi mo kamwango. Na bandi sikoyo. Pardon ya Anna, s'il te plaît, ne ba benga bino ya kana yaya. Ya nanga. Ya Anna. Et oumeli. Et komi monotonie. Et komi ko pesa neti mwa bilobe la. Et lo mo se répéter pa pamba. Ya nanga. Yaya nangai. Yo mo mona kitamba ya ko kango makamba suzi bantu na mort kuna ndo lela kina ya nangai banza tabola mundamu ya bandeko na yo dans les bons. Na mona te muntu oyo asaleki na TV afinga yo alobela yo mabe amsube ngana talaka te. O ngana yebite pourquoi okangami na likambu ya Belvina si la likambu boye. Na ebati. Na ebite. Soki ka nde bat balobaka kese bat bavanda na batu babetela bat masolo balobaka na batu yo poza na ba oya yo bayaka babetelo masolo balobi na yo so ya ngonde lunga wala sabatu ke na batu o basolo na makambo ba sanga makambo lo basala je sais pas ya nanga tozela muntu akufa to mituna ya matanga ya oyate ya okende te oni nini oyo batu nyonso za l'entourage bazalaka na babatu nyonso bayebite. Oh ya Anna, oza posa ba expliquer ba betelo li solo qui est président Elombe déjà avant disaka batu. Na tout début y a pas problème. So le loy comment place comment oyo. Eza pona ba fan. Nana yebi monti. Et puis ba fan ba sepeli si ba tuna bango. Ba tuna bango ba kompe ko respecter ba fan. Comment respecter ba fan et comme parce qu'on a ça Sony et sous ba moni biso
to bayoki biso baya lemba kokumisa baya lemba kolobelanga ba comprendre ba mona kaki eza likambo oyo ya buzz et ça a bien été exemplaire Nicolas et ça a bien été exemplaire et pesi ba espace ba comme ko vanda ko confirmer ba comme ça on le roi mambo boy éternel tout ça biso ba misusu to lobi tota na miso vanda ba tribune d'honneur na kata ba martyr tota na miso pourquoi parce que et comme le roi habitué mbutu kandenge ezalaka bandeko nanga na bandi ebele ya batu touti kolanda audio ya comédienne Laetitia Mwamba ndenge alobi mingi na audio oyo Laetitia Mwamba ekolobela mama na biso Teresia parce que Teresia nde mutu penza atiaka pe mbutu ya makasi entre Belleville Kandi na Sila Bisalo. Mama Teresia aza mutu moko yezala ka muke il faut akotela ka Belleville aya kofinga ka Belleville na ba émission aya kolobela kaka mabe na Belleville azala ka bongo jour mosusu kutu na ba émission na nga na loba na lobi na aja mama Teresia wana aza na âge ya kiyaya je m'excuse yaya ya ndenge nini yaya ya kosala ke no soki amoni ke Belleville na Sila bazoyokana te akoki kovandisa bango nyonso mibale bandeko baleki nanga eza nini ke ye azalaka mama moko ya kozwa makambo kotoyo akie kopanzango kote kuna azui ya kote kuna aye kopanzango kotoyo epesaka respecte pe esalaka bien te soki tomoni ndeko na biso Laetitia lelo aye s'exprimer parce que trop c'est trop lelo tomoni bato ebele baoloba ke non Sila Bisalo na Belleville Kandi bakabwana parce que groupe Simba parce que papa elombe alinga soki alingi Belleville Kandi alingi Irsil Pechanga koleka Sila Bisalo bino moko boyoki ba makambo ya ba Sila Bisalo na ba Belleville eza ba makambo moko ebanda nango depuis kala en tant que papa na bango papa elombe avandisa bango bayokana. Mais comme le monde à théâtre, monde ya maboke bandeko nanga ekoma nango kaka intérêt. Mutu na mutu azomitalela. Ayebi ke soki na ke kokosa kote oyo, comme ça kote kuna bako bandobenga kangana kendaka ko jouer. Yango kutu bo mona ta lelo oyo ba mama Teresia wana akomi ka muke soki ba invité na ba émission il faut ka loba ka mabe pona ba Belleville pourquoi parce que ayebi ke ta na loba mabe pona Belleville côté mosusu Sila Bisalo robengi sangana kenda ko jouer batu mosusu bakoma na bango bongo toyebi bango eza parce que moi to mentionner ba kombo eza te lelo toye ko lobela mama na biso Teresia parce que toyoka ye tomonaka ba émission oya salela ka Belleville Kandi ba émission oya yaka ko sala pona ko finga ka Belleville Kandi tomona ta o kutu ya Laetitia kandenga lobi bongo il y a de ces personnes ba ko finga nini Laetitia batu mosusu ba lobi o papa elombe mutu atindi e batu mosusu ba lobi o Belleville mutu atindi ba otinda e na intérêt nini et puis Laetitia connaissant Laetitia c'est une fille intellectuelle moi je suis moko tanga o bokoti ku utiliser facilement te eza na batu mosusu ba utilisaka bango facilement parce que baza na lokoso mbongo mais moi je suis azaka kutu na lokoso mbongo te pour que oya ku utiliser yo oza nani makambo alobi bandeko na ngai ezaka makambo solo alobi kaka makambo solo bandeko na ngai makambo ya ba théâtre mingi batu o ba ekotia mbutu eza ba fan à part ba fan eza kaka bandeko mosusu o ba jouaka na ba groupe ka ndenge ba bengisaka bango soki amoni kote oyo ba bengisaka ye mingi akomi kokotela kote wana soki amoni kote oyo ba bengisaka ye te akomi kofinga kote wana ekoma nango ka bongo mais batu mosusu baza na bango na mayele ayebi ke non nga naza na nga star bakoki kobenga nga partout naza na ta wana te ke non nakota émission boye nalobela o mabe nalobela o malamu te naza na ta wana te nga eza mosala kande tomonaka bamimika bongo tomonaka bacardozo baza batu moko bajwaka na bango partout bazalaka na problème na mutu te tout ça pourquoi parce que ayebi importance ya mosala na ye ayebi ke no ntango na okende epai ya Sila Bisalo nakanga munoko na nga ntango na okende jouer epai ya Belleville Kandi nakanga munoko na nga nga nazokende mpona mosala
sikoyo bamosusu omona ake kote oyo ake kotonga ake kote oyo ake kobimisa ake kote oyo ake kotonga. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Baterrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.